est-ce que changer la nationalité? Au moment où ça changer la nationalité, malingaka kolanda makambo na biso. Ndenge bibe lobi esika nsotie matambe esika wana epesa melio. Ndako kuna free d'ici ba ebis na tuni ba prix bishop. Na tuni ba prix te, ba binda kuna free d'ici de moins cher. Bon siko biso de grâce avoir une maison de 3 chambres, 2 salles de bain et ça peine à piscine. Mon salle a pété, a pété. Mais tu quand est-ce que si on ne peut pas changer de nationalité, faut pas que tu aies na Congo. Ba conseiller nyonso ya Félix Tshilombo baza na ba nationalité mibale na tunika question bishop bishop abi pe fois zonga nae kozonga ali kamte okesa ndeni baza ebele lokola so na pesa exemple kwa Tchatumba baza musali na Nzambe mais banda akomi na Congo esika Tchatumba te ya to monité pono bande mission na komba ya bishop Tchatumba po yazi poste bishop Tchatumba ezo sukisa batu mitema muta médiatiser combat en Afrique du Sud oya bimisi combat na ghetto en Afrique du Sud c'est moi sans rival te nabika sans rival azoyoka boye ko tsanga étiquette à combattant ngatika la oza combattant combat bomelo ko bunda Kabila kende bokomi ko bunda siko pona kokoto makaba batu ndeko moko sobela o ngasa combattant bomelo ko bunda pour ba famille batu nazo regretter batu tono na debi batu na beni batu bazo kufa na bunya mama moko atiki mwana na ye tata moko atiki akufi mwana mama tikali veuve bana batikali bo orphelin est à Congo batu bazo kufa mama et maintenant faire une actualité pour la mort de Pouloulou non to batu bazo ba tendance noter position ngezali que Félix a trahi le peuple congolais. Il a trahi la lutte de papa Etienne Tshisekedi 37 ans. Le bishop a changé ma casquette. Le loro lobaboy, arosenga pardon, kuna ko baluka, babi tourner la bisoye. Est-ce que l'obe ko changer sous ma lobate? Tozala rabo. Tobeta masolo ya mboka. Ko lobelo vérité. O changer te, o tikale pa katumbi. Na tikale pa katumbi te. Pour que ndeko mwana mboka katumbi Orlando hein? Oui, na longwe. Zela, Nabandi combat en 2003, le président Moïse Katumbi n'était pas encore politicien. Mais Ngaï Nabandi politique avec l'archevêque Coutinho Fernando. Pardon? Distributeur des promesses irréalisables, Félix Tshilombo. Mike Kalamba, Abalakate, Aoutiko Balakara, une fille aux États-Unis, Mike Kalamba, les chantres là, l'impudique, l'adultère. Mike Kalamba, hier, ça va prier et pas Félix. Bassambe a chaque dimanche. José Nzita, aboy moi si ça raison, à se remarier, à cause de ma papa, monsieur Bazawana, Bakabana Bana. Petit Nanga Mike Kalamba, Nzamba Yoga, le Sambo d'Aote. Zongela Mons non États-Unis. Osa impudique, adultère, yo, impudique, yo. Na inceste yo ozongela mwana ya mama na kufa na papa na kufa Let's go. Oui, shalom. Bonjour, bonsoir chez vous. Bande Kwale Nazaraya, nous sommes la princesse de l'Éternel, même les servants de Dieu, la présidente du Parlement céleste et députée quoi, Nakati Afrique du Sud, toujours dans Msala, toujours Msala Nabito. Mais cette fois-ci, on est là, dans le cadre de Masolo, Yamboka, Mboka, émission Nabino, Bolingaka, Koeba, Makamni, Koleka Mboka. Alors, Balinga Mboka, Baka, Nakati, ya République démocratique du Congo, Bazali pe libande Mboka, Bayoba ko Panza Sango, Bayoba ko Landela. Bayoba Lingaka Bayeba, Makambo Mboka, Lolenge Nini, Eko Tambola. Donc, permettez-moi, excusez-moi, d'être vraiment dans la liberté, quoi. Naza vraiment dans la liberté. Bon, mon amboula, premier fois, mon amboula, Afrique d'ici, Ndenge Betaka. Dibidon, dibidon, tabibon, tabidon,
kosaka te Yesu abwakaka te nalabi seleka ngai nakosale la Yesu na ngai nakosale la Yesu na ngai. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Est-ce que tu peux acclamer le roi de rois? Bandi mina Yesu Sabadino Tokumisa Yesu Masiya na ngai Azana bomo Yesu azana bomo Shama azana bomo azana bomo Bishop Élysée, bon, on a toujours au téléma. Tous a vraiment na ambiance wana. Ya osala émission maso ya mboka we kolanda mana bae o nyonso tu balingaka mboka. Na ba balingaka mboka, na ba balingaka mboka te. Na habité so mta changer nationalité lingolo ba kalingaka mboka te. Na bili kambute comment la princesse Alobaki, la princesse Abakisaki. Est-ce que changer nationalité? Au moment où ça changer nationalité malingaka kolanda makambo na biso. Je suis avec le bishop Élysée. Atie ma bonne poche. Eh, narati jean bishop jean kaka. Shalom, shalom, bonjour. Moi mboka bishop Élysée. Princesse de l'Éternel, bonjour, bonjour. OK. Ngana linette bishop linette. Ngana chemise na kati bishop na chemise mazan ka jaquette hein. Non, parlons politique. Ah bishop, yum to lobela mambo bilamba na mona na télémission nozo kumisa même ndaku na yo bishop. O kumisa ndaku no na la na lande mission na. Oui. Ozo l'accès même place batumbaka biloko liba bishop. Lelo obonga na 2020 na landa pende mission ozo l'accès penda ndaku na mobimba na libanda batumbaka mère atumbela ba biloko awa ngala liaka pa biloko batumbaka. Mais ma bishop na 2020 obongwani. 20 na bongwani te na piscine pezali. Tout ça moi c'est mon bishop pardon pour penda caméra zo mobimba ba mona ndenge bishop pezali mais na ekolobela makambu ya politique. Donc nous avons la grâce biso bana Coutinho Fernando ndenge bibelobi esika nsotie matambe esika wana epesa melio. Donc ba congolais o bazana ndaku na piscine ba mingi te mais au foot la nano mingi baza ba médecin mais médecin nyo sopete bana ba ndaku na ba piscine ko footela ndaku ngo combien? Tenda kuna free d'ici ba ebis na tuni ba prix bishop na tuni ba prix te ba binda kuna free d'ici de moins cher nda kuna free d'ici surtout la job beaucoup de place ba congolais basé belé ba bela moins cher bon ba blom so ba lo baraté on refuse de la chambre pamba en Afrique d'ici c'est $200 la chambre 3000 rand mutaza nda kuna ya 3 chambres yo au comme colocataire tout chambre pamba c'est 3000 pono tumba makambo bato eza secret ban Afrique d'ici balingate bima même na poto pe ali même en Europe et ali aux États-Unis mutu moi ça secret banda biso to banda to bomba ba secret biso po yo lobi ke ndako eza moins cher il y a des gens bazo louer ndako wa chambre pamba 3000 bon siko biso to grâce avoir une maison de 3 chambres 2 salles de bain et ça peine à piscine. Mon salle a pété, au thé a pété. Aux ambons à la web. C'est la bénédiction. Yes, banda qui bimisa mbon on a bendé la munoko, abimisa lisusu. Tu vois no comme bishop baraka mogisho. Non, nga te ya na réseaux sociaux. Nazo te ya na réseaux sociaux. Bana bazo pambolama. Nzambe pa zo pambola mosali na ye. O bible lobi na biso boye. L'ouvrier mérite son salaire. Okay. Dieu a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. Au moins, je comprendre. Je connais un homme de Dieu, Kenneth Copeland, assemble à l'église et à moi. Lui n'a pas une église, mais Azan a plus de 1 million de partenaires. À commencer à livrer, à terre dans les réseaux sociaux. Dans le but Kenneth Gente, papa Kenneth Gente, patriarche Akoufa. On a Kenneth Copeland. Azan église ité, assemble à l'église à moi nanae. Ouais, la culture africaine, peu à congolais, aux an église ité. Mais Kenneth Copeland, Azan a 1 million de partenaires. Il n'a pas une église, il prie chez son fils, aux États-Unis. Azan a budget et belé,
Nzamba pambola ye, mais il n'a pas une église. Après, il n'y a pas mon anaï. Qu'on prêcher dans les réseaux sociaux, ils sont c'est pas différent qu'on prêcher dans l'église. Non. On a les réseaux sociaux, on a 1 million. Mais l'église, nous avons 200 personnes. On a pas 1000 personnes. Donc, ça parmi les pasteurs, qui va rationner, on a les réseaux sociaux, ça parmi les non. Rationner, c'est trop dur. Nous avons batumbo côté. Moli Mosanta Simbio au Pambolinga. On faut comprendre. Et Dieu me bénit d'une manière ou d'une autre. Voilà. Merci Bishop na limpa batba mono mobimba jino bijina Bishop keza katana se opusa mo pardon Bishop na ebike eza na solo lingaka Bishop na facilité oka tâche Bishop ama solo yo lingaka bam so ba ko kotimpiaka ba mningalo ba Kinshasa yo kotimpiaka ba mona ka yo ndengo za mobimba Bishop pesa na bandeko ba kolando na 2020 to sali émission na janvier 2020 mbote na bandeko nyonso ba congolais surtout bazalaki awa bakenda Kinshasa sans rival et les autres année eza année à libération ya RDC na pesi bino mbote na lingi bino mingi nzamba salinga ngolu na yambela bino pardon Bayambanga na princesse de l'Éternel la première journaliste depuis na ye na mboko na 2010 10e année na koti na mona une journaliste qui vient de Kinshasa à Yambanga. Donc et Dieu a autorisé nga pour nga hiposo mtauti libanda na mboka surtout outi Congo oyo salange mission eza difficile très difficile mais tant on a tuni molimo santu patron nga le weekend y a rien. Merci Bishop Élisée tout kana toloba ponga na ebindenge nini oye politique comme il est loko beta masola politique mais tikana tuna est-ce que ce mutu pas changer nationalité faut pas kota makama na Congo. Bon na tolinga to mutu a changer nationalité azane sous congolaise te congolais te akoma na sud-africain a changer nationalité faut le bila makama na Congo. Oui, eza ba origine na ya akobosa na origine na yo te. Jamais okobosa na origine na yo te parce que komi na yo français komi na yo belge. Mais non, ba conseiller nyonso ya Félix Tshilombo bazana ba nationalité mibale. Na tunika question Bishop. Ba conseiller nyonso ya Félix Tshilombo bazana ba nationalité mibale. C'est reposant kana. Nga zana nga congolais. Na lingi na kozo nationalité sud-africaine te. Na neo na zo mboka nanga. Na lingana na nationalité ya ekolo mususu te. Ah ça rival zonga za lazy. Ça rival à Congo. Bishop abie pe fois zonga nae. Kozonga ali kamte okesa ndeni. Oh, mais nous avons une grande église. L'armée de Victoire, c'est une communauté. C'est pas une église, c'est na banda les souki. Ezali Congo Mobimba. Dans Nazongi, na église nanga. Armée de Victoire, na continuer ko sala la nzambe nanga. Po ba mususu balobake bazali basana na nzambe na libanda mboka bazebele. Ba komi na Congo esika bateya ezate. Même qu'on participe à l'église ezate donc na mitunda ka bolobaki bo basana na nzambe na ba pays na libanda Congo mais bokomi na Congo bote ya kate papa la molimo azate non j'ai pas besoin de ya kosa la polémique baza ebele lokola so na par exemple quoi Tchatumba baza musali na nzambe mais banda akomi na Congo esika Tchatumba te ya to monité Tchatumba bisenga ke ayeli makambo ya politique ayeli makambo ya kote te aboyaki na kote na terrain makambo ya pasteur Tifano ye tunanga makambo etali politique tunanga émission aboyi une émission sur la politique mate Albert Kankenzak azali soki collègue na ye ba pese ate yakuna ate ate quand Tumba lobaki mama na molimo mama na biso Tumba Shaumba sa kufa mama kufi osali même matanga te ni ba condoléances donc papa molimo na ye mama molimo na ye ayebanite mais yanga c'est l'archevêque Coutinho Fernando pono bande mission na komba ya Bishop Tchatumba po yazi poste Bishop Tchatumba ezo sukisa batu mitema sans rival pas de connaître Afrique d'ici pas zone na pe na monnaie place tête za pasteur pourquoi ko bande mission na yete yo aza papa na molimo na masolo politique nani papa na molimo na masolo politique merci na tangane na tuna ba question papa na molimo na politique c'est Coutinho Fernando na 2003 na 2003 ezala Tchatumba ezala sa rival baibi basala politique te mutabandi makambo sauver le Congo na 2003 combattant n'existait pas résistance ezalaka te honorer Ngwanda azalaka te mutabandi makambo sauver le Congo c'est l'archevêque Coutinho Fernando mon père na makambo bonzambe mon père na makambo politique 2003 mouvement sauver le Congo apparaît que bimini sur la 2005
Mais en 2003, c'est le Congo. Batika la Kolinga ko s'accaparer la titre Zangatina. Moi, je vais rentrer d'ici la fin de l'année parce que ils ont né à libération. Na komi na Congo, na bandi côté à l'église na ngai, armée de victoire, na bandi osala na continuer musala na nzambe. Bishop eza TV eza radio te fin de l'année peso mais na te janvier ango de ki na katikati na yango ti au mois de décembre to komi bo to mona o ye ki chasa te e koma o pomino va passer bozanga ba verset biblique te hein verset biblique ezate na lobaki il n'y aura pas la pluie le 28 le 29 le 30 et le 31 décembre 2009 ba image ezali mbule betate mbule tikala ko betate mbule tikala ko betate kende na lubefu numéro 20 na Lemba Foire, Luka Mwano Jonathan, Azalaki na 2 ans, j'ai prié pour lui, à lobby, à Tamboli, à signer des produits belé, mais le bac n'a pas émission politique, parlons politique. Merci Bishop Tika Tobeta Masolo ya Mboka. Masolo Mboka ko sengisa, nyonso, to banana na yo moko, Mboka eza na yo. Oye na mboko Afrique d'ici do kimaki na Kinshasa ndenge bako luka na politique bakoma ko luka mwana mboka le pasteur archbishop Coutinho Fernando yo ye awa tango komi awa basutuki mama koti na click bakomi pe ko bengo combattant nani yango penda sala que yo okoma lelo molobeli ya peuple molobeli ya mboka na kati ya mboka oyo Afrique du Sud vérité pour le ponga na yebi komba mutana so botanga e yo moka za mosena nzambe ndo yeba. Mais non, il y a des gens qui disent bangonde mutu yamba kinga yawa. Non, moi quand je suis arrivé j'ai une grande famille, une famille bénie. Na vanda na ndako mutute na yaki na mbongo nanga na vandi na flato eza meublé na Berea na métropolitain 2 chambres et une salle de bain na vanda wana leki azapi kutu mwana Sikatenda c'était un enfant dans le Seigneur le fils Sikatenda tant que je te ya zalaki na bai papa na le père son âme alingaki asala action moko na Yoville ba combattant ba telemi ba bundisi ye 3 jours après na Kei ba yebisinga ya mouvement de combattants ma mouvement de combattants en Afrique d'ici to ba pe vérité ezaka médiatisé te bazalaka ko beta batunet na Cape Town muta médiatisé combat en Afrique du Sud oya bimisi combat na ghetto en Afrique d'ici c'est moi sans rival te nabika sans rival azoyoka ezate ke nabika eza sans rival nabika sans rival azoyoka ayoka na boyi polémique combat et polémique oui combat et bimi en Afrique du Sud avec John Image na Congo Mikili tant la kisi image ya ngai et pas moi na mobalo na Yoville azali na Mike Mombito na bar na ye na zone na bengisi ba combattant to sali émission c'est par là que tout le monde en 2011 ils ont su que il y a maintenant des combattants en Afrique du Sud na John Image le King na Congo Mikili avant que les États-Unis na longo wana na ko sa sur émission na sans rival. Mais il y a des gens, il y a un Congolais azali longoloko la papa na biso Patrice Lumumba alobi mtabimisa na combat na 2003 alaki yete leki na sans rival alobi mtabimisa na combat ngala banda combat na 2003 sans rival aux jeunes frères nanga na âge na makama nzambe na ebité na bokota na ba détail pour toboke na biso mulai na makamba politique mutabimisa na politique ali Coutinho Fernando na 2003 na Afrique d'ici yo moko Afrique d'ici na kendaki ndeko luka bango ba sans rival ban te na kendaki omoni ya omoni ba tuba na mukio baza ba héros dans l'ombre mpaka Feli John Sokoro Dieu bango misatu nde baza ba leader na combat ya Afrique du Sud mobimba avec na Cape Town et na Djirba mpaka Feli John Sokoro na Dieu oyoko bakisa sans rival le journaliste oya bané ko couvrir ba événement na bango nyonso média donc ils sont au nombre de 4 ils un collège eza moko na bango ko beta tolo teke ngam naza leader non eza collège John Sokoro mpaka Feli Dieu et sans rival le seul journaliste a tellement d'amboko pour soutenir les combattants, c'est sans rival. Voilà. Merci, malgré tout cela, on a besoin et puis moi bouli et que mon cœur donc. Non, koloba na yo, koloba, to solo la, koloba. O ba lo baka, au moni, un exemple moko.
Tchatumba asekisaka lobake avant loba sexy nanga moko Tchatumba asekisaka abi Coutinho c'est mon ami na seka Albert Kankenza c'est mon ami mais non bokomi ko oliko bimana nzela mutu te batika kolinga ko bimana nzela mutu ngai na bandi combat na Kinshasa na 2003 avec Coutinho Fernando boye ko letsanga étiquette à combattant ngati kala uza combattant nazali défenseur ya peuple congolais mais bolati singa étiquette na tiki na bolati sanga naza défenseur ya peuple congolais bakoma ko wela te ngamu na bimisa obimisa ndenge nini pose lengite yo so za ke lengite na nga welela bakomi ko wela ngamu na bimisa Bishop Elise mais obimisa na lelo yozad ezaka quoi nano comment il s'appelle il y a encore un musicien profane alobi abala ko pesa Kofi Banzembo je crois waze quoi soki pe nani après ça Kofi Banzembo mais on peut ça Kofi Banzembo Kofi aza populaire Beni Kolekayo on appelle ça Kofi Banzembo na pesa ba wera Banzembo bonjour ko bimana sima batu na lelo yote basa rival na bande ko ide pesa bada Congo combat ekufa na Afrique du Sud soki nga na lobby na médiaté combat ekufa na Afrique du Sud surtout ba combattant ya mboko ba bengi Cape Town ba commission mutu azobela basengi appel basali appel de fonds soki likambo ezali na uma fez bango bake babandi koloba komba bomela ko bunda Kabila kende bokomi ko bunda sikoyo pona kokoto makaba batu ndeko moko azobela o ngasa kombata bomela ko bunda pona ba famille batu lelo bakela la libanda na Cape Town balala libanda tina Pretoria batu balali libanda lelo décision ekweyawa balobi na biso ke Congolais a cause la sous politique à cause ya Papi Soukami. Il y a un monsieur là, Papi Soukami. Ana Burundi moko balali li banda na batinda biso yo ozali réfugié ozo batinda yo batinda biso na nini, comment on appelle ça, batinda biso na Australie, mais non oza réfugié HCR mtatinda rabatu pe folie ba ozali réfugié na aslam ozana demande d'asile na anglais aslam même ba reconnaître le ko la biso dans na statut dans na statut ba plus il y a 4 ans dans un passeport à réfugié. Donc ngane bakuna ko senga demande d'asile na HCR. Mais bino bokum ko tinda batu. Balali libanda, Papi Soukama bomisi batu. Bana bakufi 4. Maman. Bana bakufi 4 na nini na comment on appelle ça? L'océan. Batu alali libanda. Et j'ai appris que aleki na court tribunal a bengisie. Bakangiye Burundi wana zalaki na ye à quelle prison. Donc Moutouba ko sabino teke ngazali président de la communauté congolaise. Non, bazali apôtre, bazali abatu, bazali maman, bazali communauté congolaise na Afrique du Sud ni na Djobou. Président na wazala raté. Bishop to bandaki émission vraiment na chaudière nango. Non, ne sois pas désolé mais to kendaki un peu mbang parce que République démocratique du Congo ezolela. To na yebite so ebi matanga oyo ya ndeko na bino, ndeko na biso Pululu. Pululu tiki biso asepeli sa bato belé omoni na ba tension ezalaka na République démocratique du Congo na ba passion ezalaka na ba rolela o ba mpe ba ndeko so comédie ba sala ke biso peto sekaka biso peto longola mo ba souci o le na ote mo longoli souci o sali na ote o zui na ozana msala te mais moi souci ezalate ndeko Pululu atiki biso un mot na face ya ba comédien. Maman, je dirais ceci, à cet instant les gens meurent à Beni. Batu bazo kufa na Bunia, batu bazo kufa na Uvira, batu bazo kufa na Minembwe. Tout ça Kabila na Kagame. Pululu aza être humain, Bible lobby, il faut pleurer avec ceux qui pleurent. En bref, personne. Ah, Bishop Ezra est saboté. Ezra est saboté. Maman, je n'ai pas saboté, je dis paix à son âme. Non, ya Pululu. Si vous pouvez coller la thé. Nazo regretter na Beni batu bazo kufa na Bunia, mama moko atiki mwana na ye, tata moko atiki akufi mwana, mama tikali veuve, bana batikali bo orphelin. Est à Congo batu bazo kufa mama, et maintenant faire une actualité pour la mort de Pululu. Non, paix à son âme.
Ok, tika avant les qualité. Une actualité. Non, c'est actualité parce que c'est pas une actualité. Les Pouloulou et les autres, comme ça qui Joseph na 2011, na belle élection, tous les qui bangonio sont comme ça Joseph, aoumela. Ceux qui va tirer poison va ninga na eto ebité. Et c'est pas une actualité. Il est mort d'une la mort. On trouvé non normal. Oh maman. Liwa ya Pouloulou ne ki ya bato ba kufi na beni, ba bomi ba ko boma. Liwa ya Pouloulou, on va comme Pouloulou. Non. Non. Tout et cette actualité était pour Loulou, accueilli, c'est le normal. Tout le monde bazo kufa na est, indépendamment de sa volonté, ba bomi, maman ba violé. Heureusement tu étais là. Tu as vu comment les gens bazo ko tandabi bembe na bango boy. Alors ceux qui le artistes, comédiens, artistes, musiciens, artistes. Donc bon pour artiste bazaka comédien na musicien. Bato ba peintre peut bazaka artiste. On a artiste était hein dessinateur peut baza artiste encore artiste n'est qu'à Pouloulou. Moi je viens comme bishop parler de Pouloulou ici. Non, moi l'essentiel faire partir Joseph Kabila cette année. Joseph doit quitter la République. Azo tambola ba moto bato bazo betele maboko et pesinga kanda azo tambola alekina masina bazo bengaye faiseur des rois. Munabila bana changu Bilondi bokanga na 98 ba Rwandais ba lié pas ba lekimbeka ba kufi botiki batwana Joseph aleka bo benga faiseur des rois. Quel roi ya bimisa na mboka? Le faiseur des rois c'est Jésus. Il est le roi des rois. Balobi il est le roi des rois. Roi au pluriel parce que Dieu a fait de nous l'Apocalypse des rois. Oui, nous sommes des rois nous en Christ. Azapesu roi il y a ba roi mokilio mais un individu. C'est un sacrilège, c'est une abomination. Dire que Joseph Kabila faiseur des rois. Non, je ne suis pas d'accord avec ça. Ce qui a ça ici, mais ça, c'est quel genre de diaspora? La diaspora, il y a un modèle indini. Il y a un modèle indini, il y a un comédien. Au moins, tu as un lokumu. Donc, il y a un comédien, il y a un Pouloulou. Mais ne parlons même pas de Pouloulou. Merci loko boyi ozo azam tupé loko ayo lo biba landela ngote et à son âme o le gango vert merci même rouge parce que makila de neke bato o ba bomi kunate totika makama Pouloulou to makama mboka botika kufa matin midi soir je suis maintenant dans la colère sainte et pesinga kanda merci to sauter na to betesko maloba ya ndeko moko pe abiso muluba papa to bengaye asala qui vraiment une très grande émission ils en actualité zolobama après si ba lignée comment est-ce que on peut sauver le président de la République Félix Tshisekedi na peut soko landa kiango oyo alobi était ponaye faut basala bengisa ba pasteur ya solo bazala wana bavanda parce que président Félix o ba komona e uti na mnonanga te uti na mnoko na eza yete donc ye ba mbalé ye pa ba to est donc disons ba rwandais quoi donc ba mbalé o le professeur Djakoudia voilà le professeur Djakoudia alobi na yebi ko hollandais ba propos na ye face à ba propos na ye qu'est-ce que vous dites maman la délivrance d'abord ezali na étape mibale ya liboso ezali souveraineté en Nzambe tant que toyaka na l'église to na ba campagne croisade Nzambe abongisa bato mosusu ndenge komami na Romains 8:28 ce qu'il a connu d'avance il les a prédestinés il les a appelés il les a justifiés il les a glorifiés ozo bonde la webité mutaza délivré ya mibale ezalaka responsabilité ya mutu dans la vie chrétienne Dieu a sa part l'homme a sa part Félix a fait le pacte avec le diable. Maintenant, binomo que le kobenge la eba tubaya. Soka bonaye. Arolinga ngo pété? Ba Djakoudia biba benga ba vrai pasteur ba vrai homme de Dieu. Ata ba bengi bango. Félix akolinga na ebo ça les délivrances té parce que ça continue. J'ai suivi a komi kuna basali boye suki boye na boza mama respect na nzoto na yo pe na ba mama nyoso bazolanda biso akotaki na ba détail na kolobango te. Avant mon temps comme président de la République bakendaki basali bonganga négative ba bebisi ko bebisa alors ndeko nangai professeur Djakoudia j'avais un problème ici en 2012 tant on a lobaki guerre sainte contre les Rwandais au tindaka ngai pa ya nani moi si comment il s'appelle moi si Winnie Mandela c'est lui qui m'a recommandé là-bas bayebani na ye ozalaki je suis en contact avec lui. Je parle avec le professeur Djakoudia. Je l'aime et j'en profite pour lui souhaiter bonne année 2020. Alors, au Tindeng pas à Winnie Mandela. Nakendara kuna
Winnie Mandela ayambanga le suite n'a pas ça yo rapport mais ce qui n'a pas ko kende pas Winnie Mandela yo le binanga kende pas Winnie Mandela ne balingi ba Rwanda balingi ba Saloma be mais ce qui n'a pas ko kende mais na kende te mais na ndimaki c'est la même chose avec avec le traître national Félix a sali déjà pacte naie tala mutu a 53 ans atikala ko sala te atikala ko mbongo te gaillard zéro il n'a jamais travaillé a welika ka présidence ayeba kité na sema kamni babongisela ki alors si ko basali basali dans nzamba solo bakende babanda prière mais non au sens chrétien tant que l'on soit la moine à délivrance Bible le bini celui qui confesse son péché et le délaisse obtient quoi miséricorde et délivré mais hier on a confessé il va confesser quoi alors boy ba secret na mais bishop to batoazo ba tendance noté un moko au côté li mon amour café c'est que un moko ozo lingate jusqu'au batoazo ba position noté peut-être que vous allez monter katumbi mais vraiment na côté à mon amour café c'est que tu ba position noté position ngezali que Félix a trahi le peuple congolais il a trahi la lutte de papa Etienne Tshisekedi 37 ans oui alors est-ce que tu bonjour boni et l'autre côté et puis qu'il y a mon bureau à travailler tes micros donc dès que tu as une galère na niveau 0 tout ça la boy ngai naza na mbongo vraiment mingi te mais nazotiela bino mwa mokio naza nango na agence moko boye Nazareta Caritas qui dit sérieux oh maman comment des bongo donc yo pesa ofuti mbongo kuna partir à poto biso to ya to jibilo na bengi ya Scotty agence mo ifungami komo nango Nazareta na kufie agence lisusu ndeke sanso mulongo kuna kuna eza mambo mulongo te ye si afuti mbongo kuna partir à poto biso tozoke ko récupérer biloko oli tika boyeko yiso mona makambo bongo na monte bat papesi mbongo kuna biloko récupérer biloko oli na agence ezalaka mais yango bandi mama leki nanga yebisi ngai mais na ndimite na lingi na mona kimona mbeso po likamba boye na monte na ne salamate mama yebisa ngai bapesi mbongo kuna biso to récupérer biloko kolia awa ya solo boutique Nazareta ezali boutique ou ezali ya distribution ya ba produits alimentaires na sali poto sunga bandeko oyo même ba oyo bazana na peu de ressources comme la boîte bandeko bazana niveau à Kinshasa même avec un petit rien donc à partir à $10 $15 donc so na mbongo te ndebono na poto ko sunga yo a ozika biloko kolia eh maman Nazareta nzamba pambola ya bakise mikolo ebele awa na sena mokili et bongo awa tozawa poto yeba adresse awa la boutique Nazareta est ici à Kubunga te toza sur avenue Monkoto numéro 1 direction Elengesa face à face na église catholique Saint-Vincent direction Elengesa Monkoto numéro 1 à face à église catholique Saint-Vincent bon numéro de téléphone vous en monter déjà vous en ango on a 3 numéros pour Paris vous en un numéro pour la Suisse vous en un numéro pour la Suède non Nazareta nzala na Congo esili Julia ngana kangisa kia fufu ya mode yo bandika na fufu oui pour la Nazareta dans un système mbimbi na mbongo shingo bon ok vous allez sérieux ça qui dit sérieux j'aimerais dire au peuple congolais papa Etienne Tshisekedi a une opportunité à un homme riche il était l'ami de Mobutu cofondateur il y a MPR mais papa Etienne Tshisekedi quelque temps après Mobutu master makambo susté donc il y a multipartisme Mobutu aboya kanga papa Etienne anyokola ye papa Etienne Tshisekedi akufi na limité ndako limité batobe na tanga kala bandaka faux d'avance papa Etienne Tshisekedi n'était pas pauvre mais avec un stable mais bato ba profiter ba premier na Mobutu bazali papa bundi 37 ans alors Joseph Kabila c'était rwandais bazongse na Rwanda yo le baza collègue na yo bongala ya kobetelo maboko tu as trahi la lutte de papa Etienne Tshisekedi 37 ans tu as trahi l'UDPS 6 militants bakufi batumbi siège à IDPS yoke benga mutu lokola terroriste sanguinaire criminel Joseph Kabila un Rwandais touti obengi enani partenaire
Bon, tendance d'Angayebani, c'est un traître. Je ne suis pas d'accord avec lui. Mais Bishop, Namasola Mboka Bato Balobi, tout n'est pas Bishop a changé ma casquette. Le Lobaboué, pardon, kuna Robaluka, Babi tout n'est la bisoye. Nini avantage nini topé pourquoi au télite na yo au talisi mandoki et pas à moi na Mboka Katumbi Chapwe. Est-ce que l'obé ko changer sous ma lobate, l'obé ko balukela li sous té. Écoutez, voilà qu'on a loba mingité. Na loba mingité. Pour continuer sur ma question monsieur. Président Moïse Katumbi, yambona répondre yo. Jean-Baptiste alobaki na batu, voici celui qui ôte le péché du monde. Maintenant bakangi Jean-Baptiste a côté na prison, ben suka ba les mêmes si boke tu ne zayete alobi na bango boy. Yes na boke ne koyebi c'est les aveugles voient, les sourds entendent, les muets parlent, les paralytiques marchent, les lépreux sont purifiés. Pour la Moïse Katumbi na koloba boy. Na pesika eloka suka sali. Parmi tous les politiciens na Chopo, Kisangani, Kamina, Nakatanga, Lubumbashi, Kinshasa, Mbujimai, Mboka Félix, Kikwiti, Mboka ya les deux, nos deux frères, Nani, Atindi Batuya, Ensemble pour la République, Babimisi ba mama, les 30 ans, les 31, Babane Kobela, ba image ezali, Okotala yango, Babimisi ba mama, oh bazalaki, ti lelo so comme ça na 59e année, en Afrique du Sud, bango bandeko bazali abaso bangote, oboti lelo logo bimi. Mais biso 5 to comme que na 59e année oboti bakangi mwana frère hôpital ezate mwana komiti na 6 mois. Mais ouais mbongo ya bana mboka o bato bakolo baki bayiba. Mais est-ce que ye Katumbi abimisi bato na mbongo na ye moko eza mbongo bato balobi ayiba kila avant kende yango na azo c'est la bana mboka. C'est la Kamitato azalaki pas ministre aza pembe na Moïse Katumbi asalaki yango te pona nini. Kamere asala yango te pona nini. Jean-Pierre Bemba a salé en côté pour la nine. Moïse Katumbi a banda d'affaires à l'âge de 20 ans. Moïse Katumbi, c'était un homme d'affaires. Banani, babengi, banani, doyen. Yakatanga de ba côté na politique. Azumi Solonaye a Pessi. Bato Bayiba na Congo, il a trouvé en 2007 30 gouverneurs bazalaki nommés. Il y a le seul gouverneur au Azalaki élu démocratiquement. 31e député, gouverneur. Atongi, tout n'abatu. Poste frontalier ya Kasumbalesa. Ezalaki lokola, insulte dans la vérité. Au moni komi na Kinsenso. Koto na Kinsenso, on dit matin que vous en avez la Kinshasa. Et si galo mbongo akola. S'il vous plaît, l'homme de Dieu, s'il vous plaît, tout ça, non, tout ça. Au moins que les gens qui sont aux autres qui m'ont assis ma caméra. Tous à la rabo. Tous bêta ma solo ya mboka. Kokot sa ma solo ba sala nzambe te. Si vous nzamba alokota David na zamba, tia kenda na ye. Yokana yo bisayo, lor mbongo abotama na Kisenso. Et c'est insulte te parce que tant alobaki ayebi mama chala mwana te. Mama chala mwana a répondu qui est abi c'est normal aye bangate pour à l'époque na courant ezalaka na Kisenso chala mona répondaka ye nga botami na Yolosid na balabala Kimwenza numéro 12 na Yolosid oh mais sur le mais lelo to lo bango lombonga ko vivre bien ko le kayo yo ne lobi babia mutu nzambe nde mutu ayebi atolo bango babia mutu nzambe nde mutu ayebi alors na motuna na yo na kolobelo vérité. Oh changer te, o tikale pa Katumbi. Na tikale pa Katumbi te. Soka baby so longwe na. Soka baby si na longwe. Pour que ndeko mwana mboka Katumbi Orlando hein. Oui, président Moïse Katumbi na ndimie to baby sate. Ngana bandi combat na 2003. Zela, na bandi combat na 2003, le président Moïse Katumbi n'était pas encore politicien. Tout la vérité. Asala qui n'exile na na poto. Azongi na 2003 wapi na Lubumbashi. A postulé na 2007 a commis gouverneur à côté de la politique. Mais ngai na bandi politique avec l'archevêque Coutinho Fernando. Je soutiens président Moïse Katumbi à cause de ses œuvres. Azo Salamisale Monani, c'est un homme compatissant, un homme généreux. Na pesa même kombo moko boye na biso na kolo bangwa.
Komboni po bino pesa po na ya nani ya chatu mezala kawaka ningini king ya menga eza na Bible lobi na biso na Hébreu 13:16. N'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Alors on appelle ça, c'est l'homme qui réjouit le cœur de Dieu à cause des bienfaisances et de la libéralité. Yasuno Mwanamboka. C'est mon président, Moïse Katumbi. C'est mon président. Merci. Un homme généreux. L'unique politicien qui écrit le futur. Baokoufa. Maman looking à la politique. Baokoufa. J'ai le verbe. Il n'est pas là. Merci Boloba ngoka po boyebi bino boliaka Boloba on ya peuple te mais tika to tu na yo mwana mboka Bishop Élysée tango kota la caméra bato mingi ba kondima te to pe bandima ka te ke mwana mboka Moïse Katumbi ye penza ba kabwana na mwana mboka Kabila bala bakeza na ngoka ba jeu politique akei na eka ba binde ba kobaluka ba kozonga na ba kabwana te question na ngezali boy tango yo otangami na mwana mboka parce que bibo solo la kana yo bo souhaitana ki même ba vœu ya 2020 awawa otune la kabiso te to peuple congolais tune ba welela nini na mwana mboka Kabila mais mon président Moïse Katumbi aloba yango aloba ki na Kabila il faut alternance 2 mauvaise gouvernance 3 corruption Babiloko emisatu etindinga na démissionner na PPRD etindinga pena démissionner na gouvernorat ya Katanga pour mandat na ngezalaki 5 ans na komi na 8 ans et 8 mois je démissionne na PPRD 1 alternance Joseph Alingite 2 mauvaise gouvernance ya Joseph Kabila 3 corruption na 5 chantiers ya liboso balobaki et salamaka na Katanga na ba province union c'est salamate à cause motema ne malama Moïse Katumbi abi en tout cas mon frère le lenge papa Etienne Tshisekedi akabona na Mobutu ngape na kaboni na yo po da moni yo lingo nganza matina à 80 ans alternance olingite corruption ezala mboka peuple azo souffrir a démissionné le loto kobeta lisolo alternance c'est pas bandi konapso ya IDPS na bandi konapso ya FCC basangani le komi lisolo ba kobeta cash donc FCC na IDPS na plutôt na UNC basangani bango lelo mwana mboka Kabila sokoli maboko atiki bokondi IDPS cash disons UNC na IDPS bakamba yango motuna ngeza liboy lokola biloko esalaka ke mwana mboka Katumbi alongwe pa ya mwana mboka Joseph Kabila bakabwana ezaki wana est-ce que bana mboka babanza teke bakosangana lisusu pour eloko alukaki déjà mwana mboka Kabila salon ba to rêver sous te que to mona bango lisusu ensemble na jeu politique bazongana bakotika la kozongana te parce que na retour à président Moïse Katumbi ba notable ya Katanga bayaki balobi ba solo la sous nanen na Joseph Albi je ne veux pas to solo na nini yewa na zo cherche Félix Bakal il n'y a pas alternance au Congo avant Joseph Kabila égal après Joseph Kabila corruption ezalikaka insécurité sosoliso ya mouton na bango wana et memi ba embouteillage na ville à Kinshasa donc avant Joseph Kabila égal après Joseph Kabila il n'y a pas eu alternance Moïse Katumbi atana ndoto azongela susu ndoki azongela likamuni balobi Moïse Katumbi azochaka rapé bouli yeke kaka azo jouer ka rôle même rôle on dirait na lobité on dirait na mwana mboka Vital Kamerhe kochaka ka bouli yeke awazali alongwe akeya wasali position na eko ebana te ana lamuka te malobane ko changer na tonga lobibo na butelo bibo tozo eba position ya mwana mboka Moïse Katumbi te position est claire il a dit ceci Nazongi je suis dans l'opposition mais na kati ya lamuka Jean-Pierre Bemba a dit il est dans l'opposition mais nos deux frères bangonde position na bango ezo banate Martin Fayulu ainsi que Muzito Martin a dit qu'il a gagné les élections mais moi comment il se retrouve dans l'opposition il faut un parti au pouvoir comment il se retrouve à l'opposition Martin Fayulu ou a des positions ezo banate na Kinshasa na Congo il y a trop de fanatiques n'a trop de tribalistes comme tu es Moutabandundu faut soutenir Martin et Muzito mais non moi je suis du Kasaï mais je ne peux pas soutenir un traître oui je suis du Kasaï mes origines exact na botamala
papa nanga aza kasayen, maman nanga kasayen, mais n'a qu'à soutenir un malfaiteur, un criminel, un traître, le col à Félix cité. Alors, Fayoulou positionne à Bango Ebanité. Nani l'autre là, comment il s'appelle? Martin Fayoulou positionne à Ebanité. C'est là que le papa Etienne Tshisekedi. Il a prêté serment. À l'objet d'un président, il se limite là. À Boy Koko dans le Parlement, mais décidé, parti politique, il a Fayoulou. Il a un député. À dans le Parlement au Salani. Peine à opposition. Mais non. Eux, ont confusion. Donc, c'est pour la mise lorsque nous parlons de l'amour, quand nous voyons mon amboka Martin Fayoulou, il y a Moronda Akobunda, Balbaki Kassili, mais Aouti Sousko Sala ba tourner, il y a mon ba plein. Aouti na tourner, ba plein de ça la politicien te. Moïse Katumbi Aouti Beni, asali plein collègue Martin Fayoulou. Moïse Katumbi, Aouti Azongi Damboka, Atamboli, Lubumbashi, Beni, Butembo, Est Mobimba. Astoke na likamba plein, asali plein koleka. Il est populaire koleka Martin Fayoulou. Et qui n'a bimisi Martin Fayoulou na politique. Campagne na yene na saleli campagne na politique. C'est Moïse Katumbi. Ba vion wana ba mbongo bimi. Asa ingrat. Alors Dieu n'aime pas les ingrats. Je suis désolé. Martin Fayoulou n'a qu'un député na parlement, mais Moïse a 89 députés. Mais tout le barreau. Ba politique était na parlement. Martin Fayoulou est décidé à un député moko. Mais Moïse Katumbi d'ensemble pour le changement. À 89 députés. Alors c'est déplorable. Moto a aidé de Tingale Nabima ingrat devant l'archevêque Coutinho. On est en malédiction. Yo kasi que ce mon amboka Martin Fayoulou azaki ne lokote azaki nde balabaka zéro na moto to pasa na ba capacité na ba compétence te mon amboka Katumbi alinga ka s'associer na boni ya ba politicien oyo mon amboka Katumbi aso kita lokota dans les zéro amatisa ba. Oh non maman là on a bon on a respecté ba norme et mission ba kenda ki na Genève ba poni candidat na bango moko c'est qui Martin Fayoulou. Baponi. Mais comme c'est qu'on dit campagne, Martin n'avait pas d'argent. Congo est sous-continent. C'est 80 fois la Belgique. Hein? 8 fois la France. Pour la campagne na Congo, il faut l'argent. Président Moïse Katumbi Abimisi a loué avion. Abimisi Mbongo. Énergie na a sali campagne à Lobi na Lingala, na Chiluba, na Kikongo, na Swahili. Voter Martin Fayoulou. Parce qu'il était un des membres de la Mouka. Il n'a pas ramassé ailleurs. Il était un des membres de la Mouka. Après, pour le Lubana Boyne, parce que tout le monde qui est en Belgique, tant que moi, je suis Martin Fayoulou, et moi, je Félix Tshisekedi, à Boyne, lobby que peuple à Boyne, base à Boyne, moi, je suis caméra. Il n'y a pas qu'un peu que base à Boyne, soit populaire. Pour une base ne Boyaki, Martin Fayoulou. Oh, ma base, Félix a lobby base des échappatoires. Félix a été déjà préparé avant Genève. Félix a été déjà préparé bien avant. Il y a un moment Félix Bazo dirigeait le vrai président de la Congo, la présidence. C'est le voleur ici, Papa Bakal Ndege sans rival à Lobaga, Vital Kamerhe. Il a volé 15 millions, 10 millions. Il y a 200 millions. A Outiko Kende Mikolomi Balawa, na fait il y a général James Kabaré, l'assassin, le criminel. Celui qui dirige à la présence, c'est Vital Kamerhe. Yendem Tabema, Félix a payé pouvoir. Raison pour laquelle Félix a peur de Vital Kamerhe. Merci beaucoup Toro Kende Malembe beaucoup Kasango ya Kinshasa. Plusieurs fois ba voyage ya président quand bien même na habité en Afrique na été mais plusieurs fois ba voyage à Kosala atako bato boko loba opposition boko loba ça et là non azo voyager mais boko mona litomba moko te ba voyage eleki belé lisoni no taleli ba voyage oyo mona mboka Félix Tshisekedi a Kosala parce que to quotidien na inani bat balobi ba moni eloko moko te président la kaki bana mboka te ba ko fêter na sorte mouton mais malheureusement Makambo ezaka en cours. Donc le dossier est toujours en cours. Félix Tshilombo, c'est un distributeur de promesses irréalisables. Pardon? Distributeur de promesses irréalisables. Félix Tshilombo. À aux États-Unis, je vais déboulonner le système à Kabila à Kokiamote. À l'objet, ceux qui sont là-bas, il y a mouton, ceux qui y a vache, ceux qui y a perroquet, bako fêter et salamité. Donc il vient avec des promesses. Kokisi une année. Il n'a rien fait.
et à cause la paix l'autre côté parce que aza étiquette batie kotia na Joseph na Kagame à cause la l'autre mon côté bateau le baki na biso les corbeaux les renards oye biango et ce qui a le bazo bengue béton quel béton sans barre de fer mais non quel béton sans barre de fer et que par rapport ma caméra mais non je suis là na batama ma caméra ni na robanga Félix na likamunini na béton va ça là on kana barre de fer mais béton ça barre de fer ça béton té hier sur le baki na pierre tu es pierre si cette pierre que j'ai bâtirai mon église c'est pas dit barre de fer fait ça la moi mboka caméra le but tu es pierre alors si c'est roc l'église est bâtie likolo ya Yesu et non likolo ya Petelo babenga ka les corbeaux les renards les corbeaux et le quoi n'est là Félix tu es un traître le salaire du péché c'est la mort Félix tu as trahi le Congo la mort est devant ta maison comme Kamere tu as trahi Kamere c'est un Burundais mais toi tu es Congolais du sang ton père et ta mère sont des Kassaïens des Congolais tu as trahi la nation. On ne s'attendait pas à ce que tu as fait. Félix, la mort est devant ta maison. Tous ceux qui viennent chez toi prier. Tant que tu ne priez pas, Mike Kalambay, un divorcé. Mike Kalambay, à Balakate, à Outiko Balakara, une fille aux États-Unis, Mike Kalambay, les chantres là, l'impudique, l'adultère. Mike Kalambay, hier, ça va prier et pas Félix. Bassambe a chaque dimanche. Mike Kalambay, un adultère, un impudique. À Bali, une année après, a divorcé. Mais Bible, na mukanda na Matthieu 17. Et le binine. Et Abali Moisi a divorcé. A commettre adultère. Paul, c'est poussé par le Saint-Esprit. C'est l'apôtre par excellence. Qui peut contredire? Ce balongoli message de Paul. Évangile Koufi. Pourquoi les gens disent que c'est Paul qui a dit? Écoutez, non, ce n'est pas ça. Aux la carte l'église. Aux servants de l'Éternel. Bible l'évangile que je vous prêche, je ne l'ai reçu ni d'un homme, ni par un homme, mais par le Seigneur, le Saint-Esprit. Nous devons être prudents de ça. Merci. Toujours un impudique n'a sollicité. Mike Kalamba a nani prière. Comment il s'appelle? Félix. Mais non! Prière à Mike Kalamba un divorcé. Mais non! Mais Asanga Bolimbisa, oui. Même les pasteurs divorcés, Abali a divorcé, Abali a divorcé. Nga pasteur a divorcé. A retient le bon côté. Non, je peux faire un conseil gratuit. Papa n'a pas autant combo par respect. Abali a divorcé, Abali a divorcé. Exemple, Nini Okopé Sanabana Nzambe. Il y a un jeune pasteur à l'élo, comme le moi c'est le petit Nangaï Wabengi, comment il s'appelle, avant dans salon là où j'habitais, quand j'étais à Kine, José Nzita, aboy moi si ça raison, à se marier, à cause de ma papa Moussous Bazana, Bakabanabana, petit Nanga Mike Kalamba, Nzamba le Sambo d'Aote, Zongela Mons non États-Unis. Osa impidique, adultère, yo, impidique, yo, nab inceste, yo, Ozongela moi na maman na kufa na papa na kufa. Il y a un des zoua. Zouanine. Vraiment, président Félix Koyambo azo yambara batu misusu ko yamba bango te ko pesa pasi na motema. Mais tikato je suis mieux avec Moïse Katumbi que Félix avec Félix. Sans rival yewanat. Tu connais un détail. Mais on t'a comme les points, il faut au détail. Mais Azara Moïse, Azara Félix. Sans rival Azara. Faut pas ça sous. Oui, sans rival Azara Félix. Sans rival hier on a des missions na hier. Bazo benye papa Bakal nani Kamere. Azo linga ba diaspora ya Belgique na Afrique si bazo misalate. Mais na lobby mon nani mon traître national Félix. Okotika comment un mbokatier ya Kamere a empêché yo. Ça rival à ça couvrir média na yo awa. Babenga kabino ba journaliste quatrième pouvoir. Ma kamunjo sali na mboka oyo avo comme président, c'est sans rival. Au Sundoli au Zobanga, comment il s'appelle? Kaga nani Vital Kamerhe. Petio yo Jano Kabuya ya Bruxelles, journaliste. Azo couvrir makamuno nyoso na Bruxelles. Bazo misalate, bazo chômer. Mais le Rwandais Hutu
atie malgré bachaka na mulangi na kam na chatumba atie conseiller na marché musala libabe. Bien-aimés dans les seigneurs, le son des cloches vient de sonner pour éclairer le monde à l'intérêt des saluts des âmes. Hey, hey, hey. Les Nazaréens Productions vous présentent la princesse de l'éternel Tiffany Mokwa dans l'album Trône, en featuring avec le pasteur Henri Papa Moulaja et le frère Billy Bilomba, avec des chansons comme Kembo, Alléluia, Osana, na Yahweh lele, Oezo matanga na motema ezebele, Yango na yebisiyo, d'âge en âge, et les quatre êtres vivants disaient. Yozali Isolo nanga ya tango pasi ya. Procurez-vous massivement de cette œuvre à travers les plateformes de vente et de téléchargement telles que Les Nazaréens TV, Amazon, iTunes, YouTube et autres. Hey, hey, hey. Les DVD, les CD sont déjà disponibles. L'album Trône toujours en marche. Déjà en France, appelez-nous au plus 33 65 93 16 781. Mamae, bateau en France, ce n'est pas encore fini. Comme je le disais, contactez-nous au plus 33 65 93 16 781. Une seule adresse. Au numéro 112 de l'avenue Songololo, croisement Prince Kassavoubou, dans la commune de Kinshasa. Que El Shaddai vous bénisse. Shalom peuple de Dieu, que la paix de notre Seigneur Jésus nous comble, parce que tous nous avons besoin de la bénédiction de l'Éternel. C'est la sœur Tiffany Mokwa, la princesse de l'Éternel, la présidente du Parlement céleste, députée Kwanabanda Kunabino. En tout cas, la Bible nous dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Nouvelle Ezakaka, tu peux communiquer, information, c'est que les Nazaréens ont un souci, vraiment souci technique. Voilà pourquoi nous vous supplions, nous vous demandons, s'il vous plaît, d'ailleurs, vous accepterez biso na banda kuna bino ka lolenge tozali. Vraiment, tu resenga na bino na bolinga nkolo, bayo bolinga kakolanda mingi les Nazaréens. Vraiment, bo sunga biso, bo s'abonner na les Nazaréens News. Donc, neka ke komami wana les Nazaréens News parce que les Nazaréens oyo ya Kinshasa ne oboye baki liboso ezu un petit problème technique. Donc, moi et toko tsaba vidéo, il y a milai eza vraiment pour l'instant. Donc, voilà pourquoi na bolinga musalo tozala nango tosala libino les Nazaréens News. Donc les Nazaréens News nde ya bino les Nazaréens News les zaka les Nazaréens donc ndakwa les Nazaréens okay? Famille les Nazaréens toujours mais news obetika les Nazaréens News ndenge ba komi wana o cliquer na place ba komi s'abonner au s'abonner massivement donc il faut s'abonner au epipe moninga s'abonner au epipe de quoi s'abonner donc vous s'abonner massivement s'il vous plaît bible ngakolo bible ngala sœur Tiffany bible ngala princesse de l'Éternel je vous aime beaucoup de l'amour de Christ. Donc je disais tantôt que les Nazaréens ont un petit problème technique. Voilà pourquoi nous vous supplions de s'abonner sur les Nazaréens News. Ces derniers temps, nous utilisons beaucoup plus les Nazaréens News parce que les Nazaréens Kinshasa a un petit souci, un petit problème technique. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur vous bénisse parce que tous nous avons besoin de la bénédiction de l'Éternel car la Bible nous dit c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit ne fait suivre d'aucun chagrin. Au moins quand émission au Talio attaque au Tali. Donc, toujours sous kaka na ba minute, 1 minute, 2 minutes, 3 minutes. Parce que moi, tout que moula izate, donc, ba témoignage au landjo, table sainte au landie, mission ka ucho landa oyo, attaque oyo landie amuke oyo. Donc, cliquez le lien où ils en a sewana. Après titrage, kazo landara wana. Donc, sur le titrage, na sewana au mona lien. Alors, cliquez le lien wana et vous mettez directement dans les Nazaréens News. Donc, cliquez kaka donc, au tali attaque. Au moment titrage ezawana parce qu'on a si à titrage on a comme un lien final lien et comme mayo na les Nazaréens News. Quant à moi, je suis rempli, je suis comblé de joie pour Bokozala beaucoup s'abonner et belé ciao.
problème. Oh, asimbi kisi. Asimbi kisi. Et alikambo kisi te yo peke no luka kisi na osala nini? Oh Simba.